fufu, tu vas fufu fonalia, mérita. Mais pas nous Ba économie na biso pona otonga ndako ezokende na vie nanga na zao rêver na za na salle de bain munene na cuisine na munene. Ya mtele lisa. Te kisasa yuto benga balobi ndeko na Londres soki akufi. Yo muto ofuta. Mais en assurance vie. Assurance vie basala ngo pona makamunete ya bongo. Ya Roger zo déjà assurance. Ata lelo soki liwe ye obe ndinga zo bela bongo famille ko sekete pona mamambongo. Assurance vie eza épargne moko place zo bomba mbongo na yo en cas de que. Boule ko perdre musala na yo ou bien kufi. Bana fo badame et puis yo soko kufi fo bakundo. Nyoso wana isenga bambongo. Yango pona ba master Londres surtout en Angleterre. Mirasure et ye pona ko régler ba problème wana. Oh na sasu na musala tino ba dufuta pale ndenge nini. Benga Mirasure. Comprendre? Ona kufi fo bakundanga ba observe ndeni. Benga Mirasure. Lelo soki liwa eye, lelo soki okei. Bat bakotika la ndenge nini na sima na yo. Est-ce que okokundama bien? Est-ce que banana yo bakotika la na vie moko oyo bane kopesa bango tango zaki na bomoy? Est-ce que badet na yo makambo nyonso zaki na sima na yo tango yo zaki na bomoy? Est-ce que bat bakozonga en charge? Kombo nanga ezali Mireille Kato, nazali conseillère et spécialisée na makambo o etali assurance. Nazali wana pona ko aider mutu nyonso na kati ya communauté o alini koyeba assurance vie fonctionnera ndenge nini, assurance maladie critique fonctionnera ndenge nini. Numéro nanga ezali 074 59 19 64 35 074 59 19 64 35. Bobenga Mirasure pour la protection ya bino moko ya banana bino dans le futur. Ouh, mais c'est génial ça. Mbote ba ndeko balandi ya iko RDC pe bo yei malamu na manaka na biso ya mokolo lelo tika ete boyeba manaka na biso ya mokolo lelo ememinga malembe na commune ya Ngiringiri bandeko balandi oyo botalaka biso na bokebi nyonso nga esengo esalaka nga vraiment motema koyeba ete boza ebele liboso etando ike na bino kolanda manaka na biso na bokebi pe bolandaka yango te na suka. Question pour vous, ya ko profiter na batango oyo tolekisaka na bandeko to yambaka na bamanaka na biso tika ete topesa lokumu eta tata Nzambe oyo batela ki biso uta mikolo mileki kina mokolo lelo toza toujours na nzoto kolongono. Un grand merci aussi na équipe technique o bazana sima ya machine bazo sala mosala na bango na se ya moyi elongo na Daniel Lubika matondo mingi na yo verdict yoka matondo mingi si na papa na biso Jean Chibo Chiwabwa o azolanda biso depuis quelque part azolanda biso pe na bo kebi nyonso botondi mingi pe na bandeko batata ba mama ou bazomi na bandaku liboso etendo eke na bango Anaclé Claudia le silencieux de Azolanda biso Bosco Massasa mon vieux Azolanda biso avec attention merci Nabino manaka na biso ya lelo bandeko balandi o bozota na biso de partout nako ya mandeko moko o tozana ina plateau awa déjà o to komeka mpe ko solanga na kozala vraiment na lomango mingi te pona ko présenter hier mais hier moko ko se présenter pe bokoye baye bato mosusu pe na banda ku déjà na komona image bilili ba ko comprendre nani ni nazana ye mais hier moko pe akosimbola biso to koyeba eloko nini lelo to ko solola ngana ko yamba déjà na lombango pona pesa ye mbote mama mbote na mbote na yo papa vous avez malam oui ça va très bien souriante au segini. Plaisir nanga eza ya omona lisusu Daniel Lubika. Ah oui? Comme lelo na hier sur un verdict elobele loté hein. Vous mesana déjà? Comme mesano. Pourquoi tu zala na yo déjà? Vraiment. Hein bana tata maman moko. Donc tous ensemble pour un seul beat. Vraiment. Comme dit notre papa un seul beat. Vraiment. Merci. Bandeko balandi bota la biso de partout. O bazwami na bandako bipa ibiso liboso itandwa ike na bango bazo tala manaka na biso et longo na mwana mosala na bango Daniel Lubika ba Daniel autrement dit le 4x4 de la presse congolaise Garbio ba pour ça ba so lilo lazana na plateau même sou ba yebi d'abord déjà rapidement même sou pe ba yebi te bano ba ye bazo tala pe mikolo ba yeba pe mama bango nani tozani na plateau ya mokolo lelo. Oui, je suis Jolie Walelo, actrice comédienne. Hein? Il y a éco R2C quoi. Bonjour mon papa Jean Chibo Chibois. Ibanda na esubo moeza te nyoso ezaka pona yo papa. Voilà, merci, c'est Jolie Walelo.
l'artiste comédienne évolue ici à la ville-province de Kinshasa où ya salaka musala ne ma alamu mingi wana lelo toko mekampe ko solola na yeto e balolenge kani makambo zotambusa mape eza lenge nini je lui allé le boni makambo boni ba situation ya musana bino. Oui, musala eza nango bien. Ça veut dire qu'il est toujours bien. Quand on zamba zotambusa ngo donc voilà. Mais bah ici biso que no banda cop monsieur on dirait ni ce sont de la théâtre on a habité et on garde entre parenthèses ou banda no cop moro boye bon mona yo pa ba masana yo ils ont problème temps obi ke ba miko ba lobaki on sapi moko so kwa elongi to yebi eh lokwa na musala moko so na moni ezokoka penza te fona bakisa mususu oui akomi pa na cop. Mais comme ça va quand même. Oui, ça va, ça semble aller donc. Voilà. Maintenant, COP, les théâtres, comment vous partagez ces tâches-là? Parce qu'ils ont un peu dire hein, avec vos temps, aucun tournage, aucun COP, aucun ozo ça est-ce que ils ont boitissé côté mon côté et ils ont quoi avantager côté mon côté? Non, ils ont pénalisé non vraiment parce que théâtre ça n'a abandonné les lots même pas. Donc ceux qui m'ont senti dans le théâtre benginga carrément no kangana no ligablo wana na kanyon nanu na eno ko se présenter na théâtre. Voilà. Parce que so Léo na joli walelo bat ba yebi c'est grâce à théâtre. Donc on a négligé musa na jamais. Voilà. Jamais. On néglige jamais. Oui, jamais. Mais quand même ils ont une bien évolution. Très bien, et qu'il bien. Soit ils ont un moment où oteka, on a un tournage té na kena fongo ligablo na na fandi. Mais ceux qui net il est lorsqu'o yo benginga na ya na ko se présenter na kangino ligabé zelanga lobby pe mkoloti. Merci. Alors merci pour votre disponibilité mesdames et messieurs, je suis avec Jolie Walelo, l'artiste et comédienne. Au jour d'aujourd'hui, s'il faut aussi compter les comédiennes, on va aussi compter Jolie Walelo na Katia Moussa na bango parce que bazo sala Moussa na bango quand même bien partout hein na basit nyonso bakenda ko tourner et particulièrement na Kati Yaiko RDC. Voilà. Na habité parcours marambele ki mo belé to beti ba masolono trop to soli to zeno dernièrement na émission to kanisa bao bakenda batika biso vraiment boni mama otokutana ki ne boni pe bandeko baza bien. Oui, libote za malamu mingi vraiment mama zamia aza bien mingi papa Jean Tiboti wa mama pesi ombote parce que abena pesa ombote ceux qui na occasion soana yo mbote ou pas maman Hortense Mujinga, la maman de Jolie Walelo, la maman de tous les mamans. Oui, ma mère, je l'aime tellement beaucoup. Vraiment. Oui. Mais apparemment on dirait aussi trop. Hein? Apparent. Bon, je sais pas moi l'apparence est suivante trompeuse, mais je sais pas. On dirait aussi trop. Parce qu'une fois na assista na aussi na yo. Daniel Bonoko c'est là makambo. Non, le bango devant yo. Une fois na assistara na rosilika no mo bo silikaka. Ngapi na kama na bi mais on dirait c'est mais asilika ne boy. Oui, bon. Na seka mingi hein, na seka mingi, na seka peu vite parce que nga ba bondela nga na ramona suka ba bondela nga tellement makasi. Yango sala ki na koma moi un peu colérique quoi. Naninga ba black penda. Je lui ai le moins suka. Oui, wa mukala penda biso mno mboka na biso ba luba ba lubaka wa mukala donc ça veut dire moi na suka donc cadette quoi hein Benjamin. Botama combien pour usama suka? Biso botama 11. Papa nanga muluba zai polygame donc père de 4 femmes. Nga za moi na deuxième femme. Kekoto. A jongler. Un bon joueur. Mi balé batika biso pe à son âme bandeko batkenda. Un bon joueur. Oui, potikala 9. Ah OK. Oui. Donc yo au bénéfice qui na ba ya wana nyonso ba gata qui trop voilà pourquoi vous êtes sensible à maman et so epé so kanda faut démarrer. Mais obi ke kaneza mabe. Oui. Kaneza mabe vraiment eza lisumu. So eza eloko na sala makasi na vie na ngana tikeza kanda. Parce que Bible zolo ba kenzambe asepela kana mutu akanda te afanda quand même pas pembeni na pousa na te. Donc il faut éviter akanda. Voilà. Oui. Na ebité oza muluba
baluba bamboka ezalaka mpe mo ebele partition ya baluba ndenge bakaboli awa na RDC bakaboli baprovince ebele bino ekomeli bino nayebi ke bakabola baprovince yango mwa mike je pense si je me trompe pas ekoma 26 provinces. Oui, 26 provinces. Bon oyo biso na minute oyo c'est Kasai central. Biso comme na Kasai central naza origine ya Benamamba. Benamamba. Oui. Naza na territoire ya Ndemba. Oui. Baluba baza bayoka, je suis Mwena Muchipa Iwakanyuka. Donc nga village natal nanga ya mwana vraiment. Là, ça c'est bien, vous maîtrisez bien la situation. Quand même, c'est encouragé, hein, ça j'aime. Hein. Et il y a maîtrisé déjà Bamambo. Ça va. Donc maintenant, naba territoire nabino, certain, mboka village, bozaki quand même, bozala naba préférence nabino ya ba goût, ya kolata, bona ba culture nini pena oyo. Sur aucun village non vous se retrouver derrière tout tali bongo et là teli, je sais pas moi. Vous se retrouvez dans la rafia, ils ont kuna. Oui, ambiso la culture na biso, ils ont rafia, oui, to bien rango. Mon Dieu. To la ta rafia, mais na bo sanitaire maman baloba ngo na mnokamboka, les arabina rafia donc ne to bien na musique. Oso assister à la musique à baloba, nek se ba lelimba bana notanante. To bien na madimba pena donc musique na biso za banzete mo ba tia vita ba. Comme madimba pardon. Est-ce que je voulais savoir, par curiosité, pourquoi quand vous dansez chez les Luba, faut tchaka le sinini, liputa loketo, et zapona? Mais ça culture na biso, to bina balua bina na loketo, ma bina baluba isa na loketo. Donc c'est juste pour montrer la hanche, comment ils ont bougé. Hein? Oui, parce que nga na yebi, ils ont bikolo mususu, pour bala moi so eba loketo ne so ebuzaka. Ah bah si, oui hein. Oh. Si ezalaka. Chez vous les baluba donc. Oui, il faut loketo penda. Et bouger. Et bouger quoi? C'est ningani ne ba jona libala. Oui. Voilà. Et c'est comme là. Soka botami Daniel. Mafuta mbila pena donc bazo masenzoto donc ba masenzoto ba baloli bo banyolo si pena mukongo ba tie de boule mo ba on a simanete so zala na. So nazara. Oui, bité so nazara na. Oui, on a lobi na yebite so zala. OK. Bache bo donc ba bongisi loket ba kaboli pena partie o ya tronc na hanche. Kaboli pena moi c'est bien quoi. Ah oui. Vous attend ya rokamula pe loketo non? Si, je suis maman. Non, maman. Na bota déjà. Bien. Oui, parce que nga maman n'a pas l'exanga. OK. Oui. En plein air boyo ba cheli puto bando bina na c'est bon non. Ko bina, soki toza na manifestation na biso ya mboka nanga, ba chepe na madimba ezobeta na kobuka loketo. Mais vous avez une religion, moko na village. Nezaka catholique boye bino zaki na habité baluba na mona non pas laïque baluba sambela mingi na nzambi malamu hein. Oui. Ah bon? Oui, nzambi malamu les églises baluba so ki na ba église ba nzambi malamu okuta baluba il y a plein de baluba. Ah bon? Branham ba branhamiste so ki okuta baluba belé oui. Mais apparemment les baluba baza motivé na ba misala no se belé belo mona ba bazaka liboso. Si parce que c'est le église belé balu. Li soka baluba. Oui, il so za. Tu me confirmes? Mais oui, oui. Oh, ça baluba toi ba gift. Ah oui. Oui. Habité bon, papa Jean tu bois vous habité bon, mambo na somona wa. Bon c'est bien bon mais quand même na parcours makamnyo chez les baluba pour rappeler la préférence le quoi la bloka kolia. Dans votre village ils a vraiment nini. En tout cas biso baluba toi na bloka bela kolia ya mboka na biso vraiment ya mboka na biso toi na bela. Quand je parle de blon na mais on est dans il y a kati. Il y a kati toi na bela na ba légumes na bloka kolia mususu. Ezebele. Est-ce que vous citez l'émission en Nambo Toyeba? Parce qu'il y a un moulouba qui nous suit avec attention. Azana Mboka Bapaya, moi Kala, Bossanape. Et c'est l'occasion pour les Ayeba. Ah, il y a un apinès là. Oui, dans le banet c'est loko tobengaka koni mutengela ezali bagraine ya nzete ya baoba. Oui, bota baoba. Donc ça veut dire eza ba graine non mais biso lia kango loka dongo to lamba kango to lia loka dongo to za susu na 100
sampu eza makasa ya madesu donc makasa nde madesu ebotaka na nzete makasa nango biso tolia yango mpe lokola dongo eza légume tolamba basoso na biso kotamba wana uti eza coutume lelo mpenza soki babengaka chilwa beni fidèle bokasa chilwa beni njolu babakiselinga mo mosusu ebengaka noyebaka chilwa beni njolu donc soso ya mélange na légume ya non lumba oui tolamba yango suna moto ataba olamba wana chilwa beni donc toza na basampu toza na mujibujibu toza na jilombulombo eza balégume oyo toliaka mpa na biso toza na batusha oyo bato mangala babengaka lelo kambanyoka eza na biloko ebele vraiment ya mboka ezali bandakala eza ya biso wi ndakala eza ya biso ti lelo ta mosusu bato mangala balie ndakala c'est grâce à baluba so okende na bamarché na otuna ndakala bilo bambisa mike baluba baliaka oui. Bon, au bosani lo mo. Ni na bosani. Makayabu ya. Nini bitoyo? Bitoyo. Ya bino ba? Oui, eza ya biso wana. Bino nyoso ya bino? Eza ya biso. Bito eza ya biso na balubakati ya. Ya bilo na biso na balubakati. Ya est-ce qu'il y a une différence entre balubakati na baluba? Baluba oui, ezako. Balubakati baba to Shabbat. O ekoma lelo Katanga. OK. Oui. Oui. Mais banongo na biso bango baluba chiluba moya makasi. Ceux qui les faits Moïse Katumbi Chombe c'est ça papa Chombe c'est un Moulubakati oui c'est un Moulubakati oui et lorsque je lui allais ce qui est donné les bika alobi est-ce que je lui allais parmi ba recette na bino nyonso ya village o isala makao bosala kawo bozwaka temps ya kobika lango mikromileki peut-être na Kinshasa peut jouer qui tente sur ça la montée parce que va tout sous ba message na ngote mais le lot d'année le bika sengi soko c'est la biso recette moko parmi ba recette yo tanga la biso oko proposer biso nini bon ce qui na lobo c'est la biso ngo non bon na ko ça la nga ata dongo o biso balu bato bengaka mulembwa mais dongo ezaka ya bakongo te non c'est pour nous parce que nazo lo bango ya baswahili pete non peut-être pe pa na bango eza neti biso na mboka na biso fumbo eza meza fleur tolia yango te fumbo o bato baliaka bamana bamwamba nguba batia misuni epa na biso eza fleur tolia yango te nakenda na mboka te ne grandi na Congo mais naswana mama nanga naswana mama na tuna ye. Mesdames et messieurs, je lis où aller le rencontre. Tout l'anda histoire malembe parce que c'est grave. Hein. Fumbo akuna bashi bango ya flair. Si baluba nyonso bazoyo kanga. Oui. Eza na kananga, eza na mbujimai. Toi banoko biso nyonso biso fumbo eza fleur. To lia na biso ngote. Baluba balie fumbo na mboko pasi kam dele si baluba fumbo. Sérieux. Si hein. Si. Nga mam na lia na chilunga lunga. O babenga na bangala awa matembele. Chilunga. Il y a des termes. Si. On apprend. Madame Nalia Nangai Chidibila. Oh, baluba, awa bato mangala babenga awa lelo pondo limbondo. So benga Chidibila. Poto lamba on pena bicarbonate. Fidèle Boukassa, tu te retrouves, hein? Et tout lamba on bongo tala kaka. Kenalia fumbwa. Na okokatene tinga pena ke marché na somi ba fumbwa na yo lamba, non? Évoluons avec Dongo, il y a Ninga Balouba Ningolobi. Oui, oui, nous préférons Dongo parce que biso et na français on est les gombo. Gombo oui. Oui, bah tenez Daniel yo ba français bien. Continue. Lebika. Dongo wana biso pas na biso ça mibali. Oh. Oui. Sérieux? Sérieux. Après ça on mingi bana mibali. Dongo ça la mobile ça vraiment mobile. Et pour être mobile oza vraiment mobali ko ndenge nzamba tina mutaya mobali aya mobali tusupa ya mobali makoma mwasi bazako wana eza démoniaque OK mais ya biso pena aza pena mobali esalisa susu ba mama biso bapesa ngo susu ba mama na temps ya zemi so mama za na zemi en tout cas biso dongo eza kira pona ekisi munene topesa ngo bana basi donc to préférer kolia ngo mwa mingi donc le na moni kuna Kinshasa bat bazoli on ba bezo soigner 150 maladies ba bezo longola ba sucre bazoli on ya mubesu
Ka bo sokoli osombo sokolo bandi kolia. Ba tension ezokende, ba maladie ebele ya ndenge na ndenge. On biso tolia ngo souvent na mboka na biso. C'est que les gens ignoraient hein, c'est que les gens oui. Ozo pese dongo ndeto kenda kana temps ya travail au sala tamula ité. Voilà. Oko melate au pousser mbalama. C'est grâce à dongo. Donc Zeyoni ça la moi simplicité je peux dire. Donc ko glisser à moi na quoi. Aya vite. Dieu est bon hein. Il nous aime très bien. Et donc vous préférez de nous faire ça dongo. Oui, nengina c'est la binongo etant que mobali pelelo. C'est simple hein. Eblo mo yango simple mais vitamine ebele au sunga yo. En tant que mobali. Oui, et sunga yo. Na makamyo semaine na ba maladie de na tangeli yo awa. Et sunga, tu es sûr hein? Sûr. Oui. Voilà, nous sommes là dans notre rubrique Maman Jolie Walelo et Lubu ya Bikolo. Ya kilelo panayo. Ah bon? Yango Eko RDC ka boy. Papa Jean Chiboa. Libanda na Yesu. Bon moezate o. Donc c'est notre rubrique Elubu ya Bikolo. Donc tu comme une émission ya Elubu ya Bikolo. Oui. Elubu ya Bikolo izani. Elubu ya Bikolo iza manaka. O izaka difficile na kati ya RDC. Lolenge kanito ya ki pana yo mikolo mileki osala ki biso Elubu ya Bastar na ndeko Bob. Oui. Bon séjour depuis quelque part. Et lelo neto ya ki je sais pas non. Osala biso siko ya Bikolo. Yango monito beti mboka. To beti mai butu mobimbati to ego kwe yao. Donc ezaki juste pour tous jouer to bimisa quelque chose au ezaka na village na bino. Et voilà j'ai eu vraiment le temps de profiter avec le Baluba parce qu'il y a un monsieur son dans un mutu na kansaka monsieur wana asa téléspectateur moko azaka fidèle na RDC ça vous Daniel vous yambaka Baluba Wambaka Baluba non te lukuto yamba batu nyonso mais le loto zongi na muluba devant moi o lelo na mikolo mileki na yekola ki chilwa beni lelo na yekola selo mususu non fidèle buka ça c'est pela mingi donc merci donc ini na ndo koloba eza manaka na biso e lubu ya Bikolo o lelo to yepa na yo biso to ko pesa o quelque chose o c'est la biso dongo ana kombo nango na maîtriser na mtina chiluba mulembwa kande balba pa na biso kwetu kabijimina biso tobongisa identité te mama nanga kwetu kabijimina wow tobongisa identité te muluba bisinga so azali fo bake muluba mwaza wana voilà donc eza wana na éviter au disposer tant ancien na biso pourquoi pas na sela pe bino la na ndeto za na sima caméra na yebi ke to na verdict yoka yepa mekatati bilwa baluba ndenge yepe mobali oh mais non soigner bino lelo tuni yepe mobali est concerné verdict pe mobali verdict yoka mobali OK merci c'est juste pour notre confirmation ndenge mabete. Ça va? Mesdames et messieurs, merci à vous. Depuis quelque part, là, vous nous suivez avec attention. Je suis avec Jolie Walelo, l'artiste comédienne Jolia à Kinshasa. Les deux amana canabiso na boy kolobango depuis le début. Les amana canabiso lubuya Bikolo. Boyebi tout ça na kaibelia on a katia RDC. Nous avons télé-réalité lubuya Bikolo, ya Bastar et Tumba pe abilobe aki. Tobun. Tumba Peyaki. Enquête découverte toujours ensemble juste pour travailler, donner encore le meilleur de nous-mêmes et tout ce que nous avons. On donne que c'est qu'on a au bas dans au PSAT. Comme d'habitude, Maman Walelo, moi j'ai quelque chose à vous remettre. C'est juste pour nous réaliser quelque chose. Dongo Nabiso. Et tu as God des amants. God des amants musique. Au sens bon numéro. Eh, papa Jean tu vas papa le papa bana pardon. Tano fongone God na moni mo. Na bi makama papa biso azana ngo. Alingate biso ba ni to dépenser. Non, abia zo charge na biso. Tiante na bistar. Tano fongoli God na moni ni quelque chose na bino oko sa on pe na mam na omoko na tuni. Papa na nga zanga sama na ndenge na nga mona ndenge nazo felente. Eh pardon. Mon père est là. Pardon. Wow. Ça va pas mbolo papa Jean Chiboa ya bisaka ba dola nzambe na nga ya boye bazui wapi. Ya solo eh na longwa ekopo na ke wapi yo.
Pardon, ok, pas été. Hey. Voilà, on met ma biso wenze, tout ça, la biso achat. Dis-moi, maintenant, déroulement, on est ça la bandine. On a kolamba yango. Tous quand même explication en théorie. Après, on ramène biso na pratique. Ah oui. Moulembo na biso, c'est simple à préparer. Eza biloko c'est simple à préparer. Eza biloko mboka, tout ça en ba ingrédients belé té. Parce que natanga ba maman na biso, ba biloko wana nyoso leo tout mélanger ezala raté, mais biloko bana ko bima kitoko. C'est simple to somba yango dongo na biso, to sombi yango, to enango, to sukoli yango malamu. To kata yango, to kati, to tiongo na nzungu, to somba bicarbonate. Oui, bicarbonate poussière. To kozwa yango, to tie na to sangisi na dongo na biso. To kata ka moi kibu mokie. Parce que nga aliaka vraiment mungu te hein. Il faut pas que liaka ba mungu et ça va malade belé. Sérieux. To zoma donc moi kibu na biso to tie moi mokie, to zuma piment vert pour na pesa pimbo. To bois ki na kati to tiongo na moto to fini kango te parce que soki bandi ko toke bimsa fulu sopanaka. OK. Et va na kama quelque temps na moto après to meka moi pimbo na biso soki yokani mokie to kokitisa. Puis tout ça la moi tout ça pour tout coller légumes mais pas maté faut moi le za pembeni quand même. OK. Tout ça la surtout ça oh bato mangala ba bengaka kambanyoka. Tout ça ma kambanyoka na biso to ko tchana mai to ko sokola yango très bien. Après to ko fandisa yango na mamungwa mokie po ekota na kati hein, mamungwa ekota na misuni. Puis to ko tcha huile na biso na moto to ko kata tomate na biso ya mbuma matungulu, moi ai to ko tcha pe moi kibu na biso tya pimbo mokie na kati ya biloko tokolamba tokobanela sauce na biso na moto epi tokozwa kamanyoko na biso tokosala mélange tobandi kobalusa tozobalusa ti ba sauce na biso nyonso ekobela apres tokitisi yango tosali un peu semoule na biso tolieti. Voilà. C'est bien capté avec nos amis qui nous regardent de partout, le téléspectateur. Il y a RDC. Merci maman, je lui en de prendre Nengo Tikola Biso, au PC Biso temps aussi disposé. Merci vraiment. Biso Token dans Biso Wenze, to s'adapter toujours dans la situation juste pour te bénéficier dans l'ambre. Donc on va faire ça. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, Batata Bamama Bandeko Balandi et RDC. Wana bino bozoko landa biso na bokebi nyonso na manaka na biso lelo ningi na utai kolobana ibandelike manaka ya lelo ememingai malembe ti na commune ya Ngiringiri qui sont encore pour nous ya kokuta na star na biso moyebani monene oyo apesaka biso mosala ya malamu oyo asalaka exakisaka tout le temps oyo lelo ako meka kolambela biso biloko ya mboka na bango oyo tobengaka manaka na biso elubu ya bikolo lelo ekomekama ekomemama epa ya joli wa lelo akomema biso na mboka ya bango ezwami bakoko aye depuis mikolo mileki donc tokomeka mpe kobikala bango biso tokenda wenza toyeba ndenge nini ekoleka kuna tozwa bilili na joli wa lelo. Donc un grand merci à vous bino sobo kota la biso bolandaka biso avec attention, merci vraiment. Mirassure assurance vie bande konoso ya London. Bon bozala vraiment distraité tukutana maman Mireille Kato bokozwa ba explication belé pour na makambotali Mirassure assurance vie, c'est juste ko sala ba épargne bandeko yo communauté za moi monene boyebi ba situation zo comme la biso de kwa kufi de kwa bungisi mosala mais juste tant nous en vie en bonne santé en équilibre il faut juste ko ebaka ko bomba ka mbongo na yo et na Mirassure boza rassurer pe boza la désuté donc boza la wana na ko pesa bino ba numéro kala mingité boza la na contact na maman Mireille Kato question pour nous de profiter na Mirassure assurance vie. Bosco Massasa mon vieux tout à l'heure Ninge toko kenda na biso wenzo toko kenda na biso déjà maman. Ils sont pour nous c'est ça quelque chose. Na yoki na bonga beti maponda elele lukoto sango malamu na mato ya bato ebesi eko RDC balobelaka politique basalaka mpe émission ya misi emisalo sambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement eko RDC Somo kili eko mikotala Eko RDC Sinde mokili eko mikotala
La maman bayaya balek site ligne internet botala Conception ya boss Jean Chihuahua. Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. We bump Molema, Fanny Gadalea. We don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn team is good. Boss Jean Chihuahua. Okomema bango kaka okene na bango kaka boya tokonya bango kaka boya tokopina bango kaka boya tokokimisa bango kaka boya umela yo eko RDC umela yo bossa chipochi babo umela yo eko RDC umela yo bossa chipochi babo mama bonheur salaka kawana. Pour Ego RDC, c'est la classe et la différence. Amama yaka kotala. Émission na bino yango. Hello Ego RDC. Balobela ka politique. Basala tape émission ya musique. Émission Losango Ejani. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Ego RDC. Somos Kiki Ego Mikotala. Ego RDC. Ego RDC. Sistema Kiki Ego Mikotala. Ego RDC. La maman bayaya balek. Site ligne internet Botala. Ego RDC. Somos Kiki Ego Mikotala. Ego RDC. Somos Kiki Ego Mikotala. Ego RDC. Somos Kiki Ego Mikotala. Eko RDC, site na linga kavi oyo. Conception ya boss Jean Chihuahua. Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. We bump Molema, Fanny Gadalea. We don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn team is good. Natananga Kotoyo Koya Kongo elalaka na Ego RDC Boss Jean Chihuahua Okomema bango kaka okene na bango kaka boya tokonyata bango kaka boya tokopina bango kaka boya tokokimisa bango kaka boya umela yo Ego RDC umela yo Boss Jean Chihuahua umela yo Ego RDC umela yo Bossa chipochi babo mama bonheur salaka kawana pour Ego RDC yango nde maka c'est la classe et la différence. Amama yaka kotala émission na bino yango elobo ya basta amama yaka kotala émission na bino yango na ndenge ya télé-réalité. Et voilà, nous sommes déjà de retour sur ce plateau. Tout est déjà Wenze, Ndeko Balandi. Toujours le rythme Yamanda Kanabiso. Vous avez compris une image Wenze. On a eu à récupérer image. Et ça là quand même bien à star Nabiso tous les Mokola Lilo. On a eu le to camper ko partager par rapport à la recette il y a village Nabango où to ko profiter nango balay malembe. Vous comprenez que nous évoluons et nous évoluons toujours là pas mal et petit à petit. Maman Jolie, Wenze surtout moi yo beto. Mikolo tozo zika penande vient na rambo Kofi Aluba. Mo tozo pela mais tozo zikate. Moi ça mboko mikolo yo. Ngamona sentir ngo. Li felo nga na omona o Daniel. Vraiment donc on tout est au somba de blo na moni wana ni kambanyoka
Toucha, to benga ngo toucha parce que to na bilubu ya bikolo. OK. Oh toucha na biso yango oyo bandeko baluba bandeko ya bikolo mususu toucha na biso yango oyo. Tala ndenge ezalaka. Babenga ngo kamanyoka parce que azala mwa mike hein. Mais oyo uta na mboka na biso ezala pende lingama boye mbisa ngo chaka ye na banzete. Awa atala kaka mwa mboka mpe ezala mwa compliqué. Ba bakanga ngo mais bakotsa ngo na banzete na mitu a. Na mwe ponje ezali na banzete ya longoli ya sali système. Toucha na biso yango. Bon. Awa tozana mulembwa ona lobaki yango oyo egombo dongo na biso yango ya sika tokutani nango pene ya sika ya kitoko ozomona kisi munene Daniel kande eza bosukoli yango bien bani kolia bani kolia ezosalisa bato makasi bestoma ezosila batension ezokende sucre ezosila na makila nde omoni yango boye wana eza conseil na opesa bato me bandeko na so baza libanda so azwi occasion ya kokutana na dongo alia yango eza na moye mosusu bazosala yango osukoli yango boye bien orape otie na mwa bol otie mai ofiniki yango olalisi yango donc osali yango lelo na pokwa elaliti lobi mai nango efermate esali zei parce que biso olia yango na zei apres ozwi passoire opasi olongoli légume otiki mai wana ya kilo wana omeli ata babi estomac ngo ya ndeni o diabete ya ndeni ezosila parce que nga grand frère na nga auti yango aza gravement malade tokotaki hôpital tobimi mais traitement totikaki nango kaka yango ya gombo en tout cas ezosoigne abanda kolela bestoma en tout cas banda tobanda nino niet vraiment ezosoigne on évolue il y a encore quelque chose toza na bepice na biso oyo eza nango bilo ya mboka totiana na biso bepice ebele te toza na tomate na biso toza na mwa ndembi na biso moke mwa huile toza na carbonate oyo mwa goût na biso mwa cube ai matungulu na piment vert na biso oyo nde tozangisaka te mpenza secret na ngai yango bandeko batali nga secret na ngai ezalaka pilipili ya mobesu esalaka pimbo na biloko ya kolia même saveur esaka solo ya kitoko. Voilà. Et maintenant to banana nini pona mon déjà otie déjà nzungu na moto eza nzungu ya nini ya moto parce que na tie mwa mai na tie mwa mungwa nazotia mwa mungwa parce que so mai wana ezwi moto yango na kosopa na touche na biso mpona kosukola yango elongola salite po elemba so remarke touche yango eza mwa ya kokauka fo otya mwa mai ya mwa moto parce que ekovimba mpe ezwa mwa forme ya mwa monene ata na olamba boye na okanisa papa Jean Chibwaba parce que ya banda olinga yango makasi anda olinga toucha vraiment makasi ere ayaki nazali na habitude ya kokangela ye yango na matembele touche Mama Fabienne Waleba mwana oyo olamba biloko bia kwetusi mama ya bana mibale ebele bon mama Malewa ye mtalakisa kolamba non mama Godé Kabasele ouais on a maman Godé Kabasele ma maman chérie motema ya papa Gustave Kabasele bijou qui tenge na pointe ban États-Unis tolanda recette na biso bilubu ya bikolo bisika vraiment bakoko na biso babanda bauta. Voilà. Ce que tu mets en moto après notre seule évolution, il y a donc quoi intervenir quand? Tout à l'heure là, tout ça là, biso. Ok, d'accord. Voilà, mesdames et messieurs, toujours continuer toujours à faire. Il y a bilubu, il y a bikolo.
Nastar Nabiso Joli Walelo, Lelo vraiment tous en aïe, tous attend, il y a encore qui servait, hein, la grande famille Kabasele, la grande famille Sondi, hein, maman Nora Sondi depuis quelque part, la baronne Sondi, Zalayo, hein, ma gloire, la baronne Zalayo, Shadrach Sondi, merci depuis quelque part, vous nous suivez avec attention, donc toujours Koba toujours Bijou d'or Mossi, tout ça les lois Walelo, Joli Oyolelo, a préféré c'est la biso. Le à village d'Abango. Tu te prépares déjà pour les épices? Oui, non, c'est préparé na aïnanga parce que ça va mon sala. Donc je vais moi temps et on a comme prête déjà. On a déjà pour on pose. C'est bon, biso na tokopé maman moké en attendant. Maman Julie Walé l'oiseau bongisa déjà Makambu pour tout intervenir les sous tout ça rapide pour te profiter encore de la recette d'un peu à l'élo. Maman Eve ba solution, merci à vous depuis quelque part Maman Eve ba solution. Balobi pour tous ba solution hémorroïde Congo passe yaningi ça la kawana ba qui ça beaucoup to benga Maman Eve ba solution toujours solution rapide. Vraiment on est ensemble. Soufflez un peu avec Verdict Yoka tout peut m'moquer bon toujours là. Merci. Moi, il y a un toki. Mais toki vraiment ma casse. Il faut que ça au moins mélange qui est dans ma Wa bozomona na bilili Maman Julie Walelo azui ma ya moto na ya sopi na mbisi na ye. Mbisi ne azobenga na kombo ya toucha. Donc bande ko comprendre que na monoko na bango babenga ngo toucha. Yango azucha malembe. Pe to monde de l'autre côté abande déjà ko sokola dongo na ye. Dongo malembe o albi ils en ont avantage belé na ninga nzoto ezo soigner maladie belé. Osomona na bilili tozo ko évoluer petit à petit, question pour nous encore de récupérer quelque chose le quoi laissons na maman na biso Julie Walelo. Oui. Ce que tu le quoi tu ma moto boto tu vas fanda mukie. To mona ngo ya minene makasi e ko vimba e fungula rango comme c'est longola pe ba zeye. Zeye mbisi parce que za kimbisi ya uta na mai. OK. Nde ba ka usi yango boye za kana moi ba zeye soko selonka na mai ya normal. Sans chauffer mai. Dongo na biso tozomona Maman Walelo. Ekozala kaka milimba boye to kokata ngo osala ngo lolenge ni. Dès to sokola boye après to bando rapango. To rapango o mona to rapango tout à l'heure. Yekuta u melani pa na moto te. Mais na welisi na fufu nanga parce que moto nangeza na moni ngeza makasi mingi. Na lamba fufu nanga avant après na continue ça recette nanga. Mais déjà aux os c'est préparé na nyonso. Na nyonso na épices. Oui. Kaming tetolia Daniel mulembo ya baluba. Ya solo. Na moyo na kotoka. Makasi po yango bena na arabu. Non lio kali boso caméra. C'est la question. Bien sûr, au lieu liboso caméra. Na liboso caméra ya eko RDC to bomba elogo te hein. Iso bomba elogo te. Donc tano chebo pour bandi okata. Nazo kat na baksa moi mai mke na banda au passer au deuxième fois quand même. Et outil va na poussière. Faut soukolango quand même bien. On a éviter ba miba. OK. Voilà, mesdames et messieurs, nous évoluons. Malembe. Toujours kenda et lentement, sûrement, na recette na biso lelo ou lelo bazo la biso toucha na dongo. Donc on va essayer un peu de voir comment situation que s'est présentée biso to s'adapter nango kaka comme d'habitude. Donc tout ça voilà. Cassandra depuis quelque part, merci d'être là avec Maman Gracia. Donc vous nous suivez aussi depuis quelque part. Merci aussi à la patronat Stella, Madame la patronat, merci. On a déjà on l'a mis tout. Et ça peut la procédure il y a aussi les langues. Il faut qu'on l'a mis tout ana. Il faut qu'on l'a mis tout parce que on est à ni nzete, ça vraiment ni balia raté.
Maman. Qu'est-ce qu'on dit, ta foufou? Voilà bozomona dongo ezo salima malembe na Jolie Walelo. Lelo toujours mécanique komona ndenge ezo salima malembe et ça nous fait plaisir. Ça évolue. Merci. Comme une étape à rocha bicarbonate na nini na biso na dongo na biso Donc voilà bicarbonate rocha. Bicarbonate ozocha. Quantité mo réservée au conseil. Eh mais ça la quantité quoi? Non. Toi aussi, maman moqué. Tout ça, ça vraiment. Carbonate en dessous. On se retrouve au maï. Au maï moqué. Tosukoli pipi na biso mibale. Toki pipi na biso. Tocha mwa kibe. Biso maman biso baluba balakisa biso kolamba. Dès le bas âge, na 8 ans déjà. Maman Marceline Kabatumvu, ma mère, hein, moi ça pembe makasa suke lemba. Yim talakisa kolamba na 8 ans kolbalisa nzonga fufu. So baluba deux fois te. Bana bakemba na mamba kolamba. On est déjà prête. On a en attendant to balula fufu na biso. Na mboka babeti babonda eleli sango malamu na mato ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki emisa losambo ejani abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Sinde mokili ekomi kotala la mama bayaya baleki site nini ya internet botala site nalingaka mingi oyo Conception ya boss Jean Chibwa Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. We bump Molema, Fanny Gadalea. We don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise verdict. Your goddamn team is good. On est tout préparé plus na biso pour na touche na biso. Pour la touche. Oui. Donc maintenant, awa déjà dans mon situation où tu es déjà dans mon ayo. Oui. Après, tu es bicarbonate. Oui. Bonjour. Moi bijou azate. Tande mbila biso.
na baluba mais moi moderniser quoi. Ouais. Comment moderniser? Parce que toujours moi bandembi do hein, et bikandeza là. Parce que kwetu oyo kaka mafuta mbela. Mumba kaka mafuta. Ils ont quand même bilubu et bicolo. Oui, ils ont bilubu et bicolo. Mais il faut les appeler moderniser. Ben, dongo, la quantité, il y a nini. Ils ont comment? Faut la quantité. Il y a dongo na yo. Faut la quantité dongo pour tuer bicarbonate. Sauf qu'au salaire, bicarbonate de l'équipe. So il peut au salaire au ratango ezangi donc utilité vraiment ya bicarbonate na dongo dans un biso to ça lelo et ça nini ezala vraiment pour te récupérer jus na biso ezobima wana parce que jus wana ndeza nécessaire pour no si ça on nyonso na légume na biso wana il faut que tu bicarbonate pour te récupérer donc ba finika ngo te parce que si tu finis quand tu perdre jus wana mobimba là eza loko la première étape. Et maintenant, deuxième étape, c'est nini? Deuxième étape, na biso yango to salade. Pour les gens on a problème te to c'est la kaka toka to meki to kimungwa. So si ça va to kiti na biso. Est-ce que comment ko eba que ça va? Sur aux autres langues. Mais na zo lamba on a ebina mekango na ebi ça déjà mélange. Mélange ça là. Voilà. Oui, un moment na mekango na eba soki dongo na ngelembi. Dena kiti si yango. Voilà, merci. Nous évoluons toujours au rythme. Nous avons hauteur, le bac toujours là. Ah, donc, bonjour, on a bichot de partout. Merci à vous. JB Koumaluta, le pétrolier, depuis quelque part. Merci à vous. Merci aussi à maman Fabienne Waleba. Oui, ma maman chérie, maman Malewa, maman Fabienne Waleba, maman Banami Bali. Moi, je suis Bana Mibali, c'est ma mère, maman Fabienne Waleba. Hein? Yaya Godé Kabasele, motema ya mon papa Gustave Kabasele. Eh bijou qui tengue moi ça libala, lek nanga bala déjà kala, moi ça libala. Voilà, bijou qui tengue depuis quelque part. Là, vous nous suivez. Nous sommes là toujours au rythme de notre rubrique Elubu Yabikolo. Yabikolo Wapilelo, tout ça dans banque Baluba. Na maman Jolie Walelo, leki ya maman Fabienne Waleba. Wana maman nanga, maman na mwana. Donc moi et maman Fabienne Waleba, maman ya bana mibali bilé et pour aniter maman Godé Kabasele. Donc comprenez, nous sommes ensemble, il n'y a pas de souci. Ravi Kabasele depuis quelque part, merci à vous. Mon petit frère Ravi Kabasele, hein, mon konzamona mukie. C'est bon, donc tout la nabiso Jolie Walelo, toujours continuer, merci. balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement RDC émission mokili ekomi kotala RDC site mokili ekomi kotala la maman bayaya balek site nini ya internet botala RDC site nalingaka mingi oyo conception ya boss Jean Chibo Chihuahua Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. Without Molema, Fanika Dalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn team is good. Nous évoluons toujours au rythme. Elle ou abiko. Na moi ce que ça la Kambanioko bando benga ko toucha. Comment on a touché l'axini? Toucha ezaka ndenge ngai joli comme na ngai mboka walelu. Do elingo la sa ya lelo. Ya lelo kitoko kombo na nga. Ah, kombo na ya lelo kitoko. Joli walelo donc lelo kitoko. Ora fier. Walelo ilunga pardon. Oh. Mais yemo yebi ko fier. Na nga fierté. Mais oui, biko kitoko. Na kitoko parce que
so oza kitoko bato bando oyebi so ozala mwasi kitoko après isali ofiere esalaka nga bajar vraiment tobata sauce na biso awa ezotuka déjà po to mais la sauce non namoni présence à solo te parce que tous les baluba bon nayebi te solo eza légume epa na biso donc lokola toza déjà na légume na biso ya molembwa yango moni nga na utilize na ngai solo te ndenge mpe nalami molembwa na ngai boye nde nakoka olamba mpe solo ka ebele boye lokola molembwa na biso nalami yango lokola ya légume oui parce que biso tolia yango tia mobeso yango mpe ezosalisa bamaladi ebele solo wana ozomona donc esaleli nango eza mpo kolongola basalite to ezalaka ezala na salite te baliaka ye ka mobima tolongolaka mitu mpona mwa mikuwa e tolongola mitu donc soki eja poso na ye tolongo ze esili nango sikoyo tozokata ye parce que alekaka mwa milai fo kolongola. Donc nous évoluons, veut dire qu'il y a toujours na Mama Jolie Walelo. Merci à Sabrina Pindi. Sabrina Pindi, depuis quelque part, vous nous suivez avec attention. Sabrina Pindi, des bonnes choses à vous. Donc, c'est quand même. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Pour na Silika mbangu, c'est quand même. Non, c'est pour na kandate. Non, c'est ça. Pour na petite sœur nangai. Na chafumutu. Ni kambele, lor monzele. Wana ba petite na ngai na la sabonde balamba moi c'est ça nonga kitoko te o beauté te kolata te talent te wana il faut y na sima d'abord la cuisine respect pa ya ba papa respecter ba bokilo ba semeki yeba pe kolamba voilà respect pa ya ba papa donc merci à vous. Merci à vous, merci vraiment parce que votre attention est toujours là, toujours ici à l'écho d'IRC. Merci. Tout ça qui évolue toujours au rythme. Daniel, dès que lamba boy nazo raisonner papa Jean Chibo parce que tout ça vraiment des ali plats préférés naï. Et papa Jean. Vraiment. OK, vraiment. Donc un grand merci à Fallon Kiala. Fallon Kiala depuis quelque part tout ça toujours na touche na biso ce tout ça nga nazo tuna. Ezara na salité te. Donc procédure nango ya kosokona ngo ezaka ka maya moto parce que azambis mo za lokola nyoka donc azana zei parce que uta na mai donc soto tia ngo maya moto parce que elongola ka zei azana sola zei ye moko so saleli na maya moto te azana mo zei donc so tia maya moto zei nyonso elongwe nango après directement pour ça maya moto afo chompe mungwa ko ikota radia mungwa nango libela mbala mako. Mais je lui ai à part procédure aux osala, il y a d'autres procédures au kokosala pe. Oui, il y a d'autres. Voilà mon peu à soupe ceux qui et le légumes et au lait on peut mener zaté. Au ça on peut à soupe. Au ndé na sali bo oche mai po lambia on peut nzande to lamba bouillon mbisa ka o lamba. OK. Oui. Bouillon mbisa ka reza gelengi Daniel. Sika. Attends. Mbisa ko kana tomate mbuma pilipili. Na fufu mo ya manyo. Penda biso ngapo na fufu. Ngana mulubati. OK. Merci Fallon Kiala depuis quelque part donc toujours évolué. Mirassure assurance vie avec maman Mireille Kato. Donc rassurez-vous qu'il y a du sérieux de l'autre côté. Il y a maman Mireille Kato donc azana surtout pour na ban à Londres, tu vois, avec la situation qui se présente toujours ban à Londres donc ban à London. Les rois d'océan. Wajeri ditati mobala mulai ya mbinga quoi. Voilà, ya mbinga mobala ya mulai. Donc zalayo donc Mirassure assurance vie. Rassurez-vous qu'il y a du sérieux de l'autre côté parce que ça évolue et ça évolue pas mal. Et donc bandeko no la communauté congolaise au bazaka de l'autre côté ana ba baneni ko se rassurer par maman Mireille Kato bobenga bosola lai à orienter bino comment eza ko sali mandewa eza ko se dérouler. Nous allons continuer toujours au rythme de notre rubrique Elubu ya bikolo wana maintenant moment où yo tie kambanyo kana yo ochango tano senti que ça c'est beli to ngeni ngé beli déjà loko ba kamanyo kana ngeze belé. Na préféré na boaka déjà ndambu oyo de peur que na perdre sauce na ngai te parce que beli déjà nazandi na ba kamanyo que c'est belé tellement tellement c'est belé et on autre chongo malem pour la propriété de mal sur le côté. Oui.
Wana tozokoba, c'est kokoba. Tozokoba, Kasanga. Hein? Ma copine privée personnelle. Maumba. Yo lila kolia ma copine na ngai. Na mincho na yebi ke so na boulot e, so pe na ndako e. Malewa yango eti. Empereur, papa social, Serge de la Tchangou. Lui là c'est mon vieux, hein? Serge de la Tchangou. Moi na bela ya tonga. Et il y a Arsène Matondo na Canada. Je lis au Lamba. Je l'ai à na maquillage té, na talon té, je l'ai en cuisine. Hein? Cuisine de makambo. Bon, tozo koba na okata touche na biso. Voilà, tout par touche, toujours continuer toujours. Et donc, ils ont facile comme ça là. Ils ont facile, bandeko basi, hein? Bandeko basi nyonso bobala baluba. Hein? Oh, ils ont biloko boko longela mo batata. Moi touche ça là moi bien. Moi dongo et ça là bien makasi surtout yango ezanga raté. Ata ya mubesu lié sango papa. Et ça là que papa, endurance c'est ça là toujours. Oui, endurance toujours. Endurance. Dongo ya onde makambu. Bana poto dongo nde makambu. Bubino boyeba kaka ombi kapona ba papa. Mais dongo pire bien. Sephora yo kaka, Sephora tupi donc yo kaka pour. Dongo nde. Lambela ba papa dongo. Tolesa bango ya mubesu biso mo pe tolia eza bien pona biso mo pe ba maman na tango ya maternité tozangisa ngo te vraiment. C'est bon, là on va souffler un peu, au rythme toujours, ça continue, hein? Ça continue mais pas mal, on est dans le bon et surtout dans le calme, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'écho d'IRC, nous sommes là toujours au rythme de notre rubrique et Lubu Yabikolo avec Joli Walelo, il y a à se permettre vraiment aujourd'hui, et on peut s'habiller temps, il y a Yokaye, il y a expliquer biso et Lubu dans biso, il y a Lelo Yabikolo, hein? Shadrach Sundi, donc Lelo Penezo les bien, mais j'accueille d'amour depuis quelque part, vous nous suivez et avec attention, merci vraiment. Donc toujours Koba Seko Koba Malembe Sabrina Pindi depuis quelque part Bishoto la Kawana pour tout sur la Gaël Miss Gaga tout sur la tout ça la Malembe et ça la Kabiso quand même bien. Donc je lui allais lolo andima kito zalanaye tout sur la naye hein ani lebika. Donc tout sur la naye tout beta masolo question pour nous de profiter encore maman Nora Sundi avec Bulubu Yabikolo et Yamboka na bango pour ezala kabena bien ma gloire la baronne Sundi pour tout ça lango bien. Na biso ya kosa. Oui. Et bakse biso sous pimbo. On a Kib Nabiso ya kosa comme vient de dire Joli Alelo Katimidi Sephora Diangangu, donc merci à vous aussi d'être branché, scotché, pourquoi pas Guicha Kinkela. Toujours Koba Nabiso, hein. Ça fait quand même bien aux Anna Star Lelo, hein. Mazoka déjà, ils ont ça déjà Pimbo, sur le mois Kitoko, au Loto Mekampe, au Lion, on a ça Moyo. Somme. Et ça la biso bien, merci vraiment à Déborah, merci aussi à Fallon, on a Dorcas Kabasu na Suisse, merci Yoka, donc on a Mungwa. J'espère que nous Mungwa té, mais juste na tcheka maboko nanga, on soit juste ka. Ça l'anga mukie parce que tu nous as dit au début que linga vraiment Mungwa té. Et on va te pouvoir comprendre balinga Mungwa té. Oui, Mungwa za mabezo pe sa malade. Non, voilà, vous avez raison parce que Roda Molembia, Nzambaza Tata, tu beta li solo ngona ye, tu solo lango par rapport à Bamunga. Bamunga ils akapena bien té et directement pe Deborah Siara Louye na États-Unis intervenant pour nous. Non, Daniel tu as raison. Deborah Louye, Daniel tu as raison. Il y a Obama Mboala. Oui. C'est ce qu'aujourd'hui je confirme par rapport à la situation. Voilà, nous sommes comme Nasuka. Oui, toujours quand moi mon pied, tu récupérer moi jus à touche à la biso. Donc nous. Moi jus, attention. Moi maille mon pied pour
kambanyo kanabiso e meka kolemba. Voilà. Après so mayo ekauki bandi kokalinga parce que toi na posa nango eza ya kokalinga. Ocheka po elemba vraiment épice kota na kati. Maintenant toujours fini kango. Pesa ngo pétante. Voilà, mesdames et messieurs, donc nous évoluons toujours, vous avez compris, avec Maman Jolie Walelo, hein, mauvais Simba de Mapsou, l'omotema ya Maman Mireille et Maman Dorcas, pardon. Donc ils ont évolué très bien. Au rythme toujours, il y a Bilobo, il y a Bikolo, toujours Tamboussama, Malembe, Malembe. Et aujourd'hui, on va comprendre de l'autre côté à Balouba, parce que la recette est à moi et à Balouba. De l'autre côté, on a Koilanda, déjà Fanny Katale, il y a celle bicho Chilwa Leba. Chilwa Beni. Njolua Chilwa Beni. Donc, Katale a celle bicho Ngolelo, Jolu a celle bicho Dongo na Toucha. Il y a Balouba toujours. Donc on va s'adapter avec les Balouba pour profiter de la recette na bango. Et ça, c'est quand même bien. Donc faites-moi confiance, je crois et je pense que vous ne serez pas déçus. Depuis quelque part, merci à Anna Klekodia, le silence d'or. Pourquoi pas les vieux Bosco Massassa. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Tous ensemble pour un seul beat. Merci. Comme ce qu'on est à Pasuka, moi je suis à Bissonio Sekaoki. Vraiment, il y a un moment où on a Kambanyoka. Toujours quand on a moukié, il faut quitter ça. Ah, il y a des gens Balouba Boza Wapi, Papa Jean Chibo. Boza Wapi. Tout ça, on est comme prête. Bébé Ilunga, mon grand frère propre. Donc, je crois que nous sommes presque à la fin. Il y a touché à l'ambition. Mamie Lunga, oui, c'est presque à la fin. Joli Walelo, quoi est pandémie qui touche à commis déjà prête pour te consommer. Oui, et comme déjà presque à la fin parce que je n'habite pas ce bima qui tombe ici, tombe ce que Wilinde s'est manifesté, donc il comme au Kaninga madon. Kalaming te vraiment tous en amé ça. Parce que bilo on a vu belli. Là c'est premier. Oui. On a vu belli penandenge to lingai. Eh baluba e bilo kitoko boye nzambe na. 5 minutes, l'eau ne se à la prête. Et c'est belle nango. Donc 5 minutes, Déborah Congolo, na cette entière à comprendre que notre aussi ici déjà. Tout, à comprendre que déjà tout ici. Vraiment. Donc c'est promis que tu as en table, tu as discuté. Daniel, yo mo Dan, et le baby c'est que bilo rozo les oko. Tout na Irene Pepo, hein, na Belgique, ya ebi bagunanga. Voilà. Jitumba ebi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est promis et on va essayer un peu de goûter aussi à la sauce pour savoir qu'est-ce que maman Walelo, ça est libiso lelo, est-ce que ça est solo, est bien, est-ce que trop de, est-ce que donc point d'interrogation, on va essayer un peu de voir, peut-être ça un peu commentaire. Déjà, verdict Yoka, comme Nasuka déjà il y a situation, donc il y a il y a touche à Nabiso. Si vous aurez remarqué, changer de couleur pour mon akebeli. Ah, changer de couleur, ok. Ah, non, tamba, non, lamba, non, lela. Oh, lela. Non, lamba, non, lela. Pour allier ma trop. Et c'est l'engiment touche à eux. Eh, maman, Alain Konga à Paris. Voilà. Rendez-vous na table, toi banen to commenter. Moi je vous laisse avec Jolie Walelo si ça a des gros tables et on se revoit après. Donc pas de souci, on est ensemble, il y a ensemble et ça évolue surtout pas mal. Merci. La maman bayaya balek, c'est qu'il y a internet pour ta la. Eko RDC, si te na linga kami oyo mana.
Conception, y'a boss Jean Thibaut Chihuahua. Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. Catch that good news on time. Bamolema, Fadiga Dalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse. Et voilà, nous sommes déjà à la table. On va essayer un peu de voir comment la situation va se présenter avec notre star Jolie Alelo. Eh, Jolie, bon, on va s'adapter. Hein? On va s'adapter avec Jolie Alelo. Ça fait quand même bien d'être banette depuis au début. Nous évoluons petit à petit et avec attention, toujours avec notre star d'aujourd'hui. On a préféré que le look aussi la biso recette na bango ya iko na bango. Donc à si biso que non moni izé ya dongo ils bien parce que dongo ils a ko se servir makasi pour la santé ya batu. Donc de part et d'autre ba estomac, ba gastrite, ba hémorroïde, ba sucre, tension. Donc il y a tant il y a maladie oyo ils ont traité. Donc aujourd'hui biso ba mettre quoi en profiter ah maman wabe wale ba Fabienne maman ya bana mbale belé de l'eau pour profiter nango. Donc voilà, vous comprenez déjà une image maman Jolie a retiré la biche en petit à petit pour se servir tout il y a question pour nous de profiter encore d'un rythme toujours il y a notre rubrique et le bout il y a ikolo et mengalilo awana ngringiri tout le qui s'attend moi makasi makambo belé mais on a essayé un peu de voir tant de transport les embouteillages mais on n'a pas de choix, c'est notre boulot. On a juste préféré de les faire. On va manger ensemble et avec maman Jolie Wale l'eau. Donc maman Jolie Wale ba. O pesanga ko maman Fabienne. Yo chanja combo. Nga Wale lo ye fa woye Wale ba. Vous avez Wale ba mais au changeant. Te ba comment c'est kokana. Wale lo Wale ba. Un grand merci à toi Babibi donc depuis quelque part merci à vous donc toujours kende malembe poto e banente rosala mon vieux Bosco Massassa depuis quelque part vous nous suivez avec attention. Annie Lebika ma tante chérie j'aime beaucoup hein? Mimi Lebika donc il y a ML la voiture qui chapote donc on est ensemble avec nous avec les invités de maman ou à Lelo donc Sephora Zananga c'est bon ça va Sephora ça va très bien donc on va manger avec Sephora ça va bébé. On va manger ensemble, hein? Hein? Ah, mais tu es toujours dans ton téléphone là, je sais pas moi. Tu vas manger comment? Hein? Tu sais pas? Ah! Donc on va manger ensemble avec nos invités. Un peu de whisky, un peu de coca. On va s'adapter à la situation juste pour bénéficier de l'ombre. Donc voilà, moi je laisse le temps. Entre temps, maman Wale va servir Bicho. Maman Walelo à servir Bicho. Bicho te rejoint quand même temps et encore là ensemble. Verdi Kyoka, est-ce qu'on peut débrancher le micro? Juste balayer ensemble. Et ça, Bicho bien. Nayoki na mboka babeti babonda eleli sango malamu na matoi ya bato ebesi Eko RDC balobelaka politiko basalaka mpe émission ya musique ya mise émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eko RDC émission mokili ekomi kotala Eko RDC émission mokili ekomi kotala Sinde mokili ekomi kotala ba mama ba yaya baleki site ya internet butala site nalingaka mingi oyo Conception, y'a boss Jean Thibaut Chihuahua. Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. Catch that good news on time. With Bamolema, Fadiga Dalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn team is good. Nasananga kotoyo Asango ya Kongo elalaka na Eko RDC Boss Jean Thibaut Chihuahua Tokomema bango kaka Tokene na bango kaka boy Tokonyata bango kaka boy Tokopina bango kaka boy Tokokimisa bango kaka boy Wumela yo yo Wumela
chichibwa umela yoyo Eko RDC umela yoyo Bocha chibwa Mama Bonheur zala kaka wana Po Eko RDC yango nde maka c'est la classe et la différence Amama yaka kotala Emission na bino yango Elobo ya basta Amama yaka kotala Emission na bino yango Na ndenge ya télé-réalité Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre rencontre. Vous avez compris, on a eu à manger. Depuis le début, on a commencé avec la star Jolie Walelo. On a essayé un peu Yorkinde Wenze, on a essayé un peu de s'échanger, d'exciter un grand débat par rapport au village Nabango. Et la star à faire comprendre comment était la situation. Il y a aussi ma préférence, ma secteur, ma village, ma province Nabango, où on est mis Bango Baluba. Et elle est fière d'elle. Hein. Il y a Moulouba et voilà pourquoi on a eu à comprendre qui est Jolie Walelo. Nakati, il y a Manaka Nabiso, il y a Mokolalelo, oh Manako et Makingai depuis Ndakunangati Kokoma Nangiringiri. Solo limakasi na Jolie Walelo tukendaki ne wenze bumonaki utai bandeli to uti wenze toyi na sa moi et donc on n'a pas de choix parce que c'est notre travail. Il faut juste te rendre ascenseur Nabino. Question pour vous de profiter encore pour notre recette d'aujourd'hui. Voilà, donc on a essayé un peu de voir la situation avec notre star Jolie Walelo depuis le commencement jusqu'à la fin. Sali yango et kendaki kenabia to utipe wentito ya sali déroulement nae ya dongo nae na toucha au babenga kambanyo ka j'essaie un peu de maîtriser les mots hein toucha mulembwa donc c'est sur mulembwa na toucha mulembo za dongo toucha eza kambanyo ka donc na mboko la bomba luba basala ngo et la star nous a expliqué vraiment clairement et on a eu à comprendre maintenant star yemoko ako pour expliquer peut-être intervenir bandeko bazaki na position na table intervenir par rapport à Elubu na bango. Voilà pourquoi je préfère avant de commencer avec la star mon invité d'aujourd'hui je dois commencer d'abord avec le dame autour na bango na table qui sont encore pour nous de profiter na ba commentaire na bango parce que c'était quand même bien il y a relié biloko maman Waleba Walelo a essayé les choses maman Fabien on continue trop donc mais le maman Waleba c'est maman Waleba mais c'est ma maman Fabien depuis Canada mais c'est ma maman maman Waleba il y a Jean-Paul na Canada tala maman Daniel azoluka ko ta ma famille na biso non pas même donc on va voir maintenant ça va chérie ça va bien tu as mangé hein? Comment était la situation je sais pas oh tu sais pas comment toi tu viens de manger tu dis que je sais pas. C'était comment? Très bien. Très bien. Tu as mangé le dongo? Oui. Dis-moi, c'était comment? Explique-toi. C'est bien. C'est bien. Tu as fini ça? Regardez. Regarde pas. Ah si c'est dongo. Atika kambanyo. Kambanyo atiki mikua. Otiki mikua ka kambanyo le dongo nyos. Ah dis-moi, qu'est-ce que tu peux dire à la maman? Je sais pas. Oh, tu sais pas comment? Combien sur 10? Tu me donnes combien? Si maman, combien sur 10? 10 sur 10. Parce qu'elle a fait quoi? Elle a bien préparé? Oui. Elle a fait quoi? Elle a bien préparé. Ok. Ça va? Ça va bien. Est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à ce que vient de dire notre enfant? Par rapport au volet ok on est. N'a bien ma casse, n'a touché. N'a eu rara touché mais les lots vraiment la vivre en haut. N'a mon vraiment l'ambi bien, elle bien. Donc vraiment n'a tiquité. Ça ne peut être vide n'a lié vraiment. N'a lié et puis. Verdict fait voir les images pas bon là. En attendant maman Zoloba. N'a lié bien. To lié vraiment et puis n'a souka n'a on to sali encore dessert. Pour na bat ming to mona ngote. So to lié ka to ben to sol maboko ici.
tout ça, pas même dessert. Mais tout ça, les desserts, merci vraiment. Sur 10, on a passé 15. Ah non, là tu exagères, hein? Oui, on a passé vraiment 15. C'est ta maman? Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Hein? Voilà, mesdames et messieurs, là c'était juste les interventions. Il y a des choses qui sont à la table par rapport à Recette Alelo. La star Jolie Walelo, ça va? Oui, ça va. Ça a été hein, la situation. Vraiment. Malgré. Tu t'es adapté à la situation. Tu as bénéficié aussi de l'ombre. Oui. Oui. Peut-être que celui-là qui est Kobanda Tiko Manasuka Boy, Kolia Biloko Soso, ou Mandeko témoigner que non, Naouka touche, Naouka Dongo, mais là, il a sentir. Bah, répond. Daniel. Oui. Ozaï Colonine. Muswahili Mukongo. Muswahili Mukongo. Au lieu tout ça, au lieu dongo balambi yango moko bachango musunite. Okiondeni. Bon, en fait, avant d'abord de commenter, moi je vous permets d'abord de dire quelque chose par rapport à ça. Parce que moi je n'ai pas le temps de dire par rapport à Recette non Lilo, ben, je vous permets d'abord de me répondre à mes questions. Okay, et là non répondre non aussi. Non répondre mais si côté. C'est bon. Dis-moi un peu comment était la situation d'aujourd'hui. Toti Wenze Toye, Tio Bandi, Tio Silisi, le bel chose bravement. Ah oui, malgré tout moi Isaki Makasi. Malgré tout moi Isaki Makasi, voilà. Tokenaki marché, toyaki, tolambi, tolambi, bilo on a facile à préparer. Tozo qui gombo na biso c'est à français, à lingala c'est dongo, en chiluba c'est on appelle ça quoi encore? Moulembois. Moulembois, to sokola moulembois na biso très bien pour nous protéger que l'on a salité parce que to somba qui ont ezaki ouvert, to sokola qui en 2 fois et puis to kataki, to lambaki, to chaki bicarbonate pour te récupérer vraiment sauce na biso ezaki jus ou ezo permettre biso na santé ezo sunga biso vraiment na santé. Voilà. Et to sokola qui touche na biso na maya moto to chaki mwa mungwa to sangisa ki yango na épice to lambaki yango et puis to kalingi yango voilà to lambaki semoun na biso. Oui. Voilà et la fin c'est simple à préparer eza makasité soko za na temps muke ko lamba biloko nga na lambi batu bali. Avant. Oui. Voilà. Est-ce qu'elle pouvait retoucher quelque chose au Toloba? Il fallait que Toloba. Est-ce qu'on a ça, fan nayo, téléspectateurs, il y a quoi RDC? Question pourrait encore de profiter avec Jolie Walelo. Est-ce que ça va en une haute opportunité? Bandeko, balobi na biso, alimentation est utile. Tolia mingi ba bio. Vraiment, tolia mingi ba bio. Comment? Lelo dongo yango bato ebele ba boya yango ngala ko kango te parce que eza boye eza zei non ezo sunga biso ba maladie ebele bande on a besoin libana ko bana facilité ya kolia ba mbisa okaka lelo na Congo peut-être bato bazo déclarer il y a pas de ba moyen zaté pour na kolia ba bio non faut manger des bio parce que yango esala ke ou mela longtemps na mokili ke kolia biloko eza na ba engrais chimique vraiment c'est simple à préparer. Mais Walelo, quand vous parlez de bio, oui, importance c'est bio? Oui, mais importance nango. Bio est ça qui muta ou mais na moki. Mais est naturel, bio est naturel d'abord. Bilo est naturellement. Moi je suis naturel. Garçon naturel, je sais. Okay. Garçon bio. Il y a pas de produit. Comme moi aussi Maman bio. Moi je suis maman Nati. Naturel. OK. C'est naturel, ils ont un problème de la santé. Les contrats que vous avez ça qui est aux ala et faire vivre longtemps. Voilà. Et pour finir, qu'est-ce que vous pouvez dire on a pas fan na parce qu'il y a tant de choses, il y a aussi beaucoup de fans au Bolanda de partout, il y a maman Jolie maman Fabienne Waleba, il y a maman Godé Kabasile, il y a aussi Bijou Kitenge aussi, il est là et donc Ravi Kabasile, il y a tant de choses, il y a encore maman bon, ça va venir. Vraiment c'est chaud. Eco RDC, on est makambu, on est fin. Tant des ofungwe la biso ba réseau. Tozo kota na necessité ba fan na biso. Bo continuer toujours kolandaka Eco RDC, vraiment ta ba secret zebele. Hein, toi qui na ba télé-réalité, to ki na ba lubu ya ba star, lelo to na ba lubu ya bikolo.
naoki Daniel abwaki su tokomi na etumba ya nayebi te elo bango ko imwelo mwa bonga na yebi yango na nte na yebi yango na nte voilà maman nanga yo y a pas de problème mais zoki kana attention la curiosité vraiment bon continuer à soutenir biso vraiment bon continuer na Holanda Eco RDC parce que toujours continuer vraiment Eco RDC ezo sunga biso. Peut-être na bateau pe ba kolamba te. Voilà bozwa leçon yango yo. C'est simple, moi c'est ça manzaka te, wa fierté, beauté te. Moi c'est ça cuisine. Respect toujours, respecter mobile na yo, mobile respecter moi na yo. Moi c'est respecter ba bo kilo na yo, ba botola mobile bande ko mobile na yo, respecter bango eza basilté. Hein? Et pour finir, un peu de dédicace, na bandeko bafan na yo poto kabwana yo pona mokola lelo et Lubu Star lelo comme déjà na suka donc tango ya bokabwani kokine na lobaka l'heure de séparation est arrivée donc to kabwana yo joli walelo. Oui, ba dédicace na famille nanga aîné de la famille Mamba Ilunga so benga ke ya Chako bébé Ilunga, Mami Ilunga, bazaba Mami Mibale na Allemagne, na France, ba sœur Nangai, Mamadou Machuda 4 Kodraman, hein, mobile bota bana 4 na mbala moko. Hein, babi ça veut dire mobile. Hein? Les réseaux à charge pendant 9 mois. Aminata Mamadou, Samba Mamadou, voilà à mes amis, il y a Jean-Paul Matondo na Canada, vraiment. Bisous, je t'aime beaucoup. Et Alain Konga, Jules Toumba, Marlène Kassanga, Bambo Tenabino Nyoso, na Pesnalingi Bino Mingi, Boleke Bele, Annie Machuda Langola, Maman Naomi Nao Machuda, Mère Divi Machuda, voilà alors. Monzele ba petite nanga na libino mingi bye ezaki elubu ya bikolo ezaki pona bino kona kotalisa bino comment moi ça koye ba kolamba elubu ya mboka na ye eza important na vie importante voilà. Merci, bisous. Voilà, mesdames et messieurs, tango ya bokabwani esi ekomi biso toto kabwana na mama Jolie walelo esengwezala kinga na motema koyeba ete kozala na mama Jolie walelo mokola lelo na manaka na biso to benga kakombo elubu ya bikolo lelo ememaki nga na ngiringiri tika ete boyeba ke mama Jolie walelo asela ki biso o babengi tusha na dongo na munoko na bango babenga yango mulembwa lelo tole yango esali biso bien na yebi ke baluba no so ba se retrouver par rapport à Mulembwa Fidèle Bukasa. On comprend que les soins lelo et pesi pena maele les départ de Bukasa, je t'aime beaucoup mon frère. Hein, Kwetuka Bijimina. Voilà, donc ils ont su notre tonton Fidèle Bukasa. Mais il y a une dame encore, Fidèle Boukas. C'est une femme, hein. De l'autre côté, c'est un homme. Oui, c'est un homme. Oui. Ça me prend la tête. Hein. Bon, ça va. Donc, ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour notre rubrique et le Bouya Bikolo. Ça fait quand même bien, on a Bastar, que soit un bango, qu'on s'est changé par rapport à la situation. Parce que nous, on s'adapte à la situation pour bénéficier de l'ombre. Et au jour d'aujourd'hui, on a y apprendre quelque chose. Je suis la star Jolie Alebo. Et on a profité de l'ombre par rapport à la recette de Bikolo Nabango. Tu profiter nango, ça fait quand même bien aux alangana. Matondo mingi na bino nyonso bozaki na itando ike, bo landaki biso na bo kebi nyonso uta ebandeli ya manaka na biso. Si to komi na suka mama Nora Sundi waki wana na famille mobimba. Hein? Ma gloire. Mesdames Kuna, ma grande sœur privée personnelle, ma grande sœur chérie, Mesdames Kuna. Bisous. Mimi Bouak, ma copine chérie. Je t'aime beaucoup tellement. Daniel, voilà, c'est l'ambiance. Ça fait quand même bien. Donc, merci à vous. Donc, Verdi Yoka derrière la caméra, merci à vous d'être là avec moi cet après-midi. Ça fait quand même bien d'être avec vous, cette grande équipe. Notre boss, Jean Chibochi Bosco Massassa, mon vieux, Anaclé Koda, le silencieux d'or, Mimi Lebi, qui regarde une femme responsable, Alpha et Foutou, d'autres dit Alpha et Foutou, merci à vous, Sephora. Hein? José Toumba, mon grand frère, na Londres. José Toumba, Moubala Moulaï, quoi.
Sephora, merci à vous, hein, Sephora, ça va? Merci aussi à Sephora, merci à tout le monde, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Et tous ensemble pour un seul beat. Oui, Tobani. Libanda na Yesu bomo ezalité. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Cassandra, au revoir. Au revoir. Merci.